Honorable Martin, bonjour. Bonjour. Tolandi olobina lokota français mais ngana lingaki olimbola mwa moke pona bandeko na biso ya diaspora na lingala tina penza ya convention oyo eza nini pe mikano nini bokozwa pe ba objectif nango po bandeko ya diaspora ba comprendre lisanga o ebandi lelo. Tina liboso merci mingi mama. Tina ya convention tosali ya biso opposition ezali pour na ko barrer na lo bango polele na mokuse ko kanganzela na monsieur Kabila ako alekate parce que monsieur Kabila lingi ko violer constitution alingi ko sala coup d'état constitutionnel yango to lobi ke to ko barrer nzela alekate pona biso bana ya mboka to sala na ba élection na novembre 2016 élection présidentielle puis élection législative nationale. Monsieur Kabila akende atika biso nye donc toko bimisa ba résolution. Monsieur Kabila za ko multiplier makanisi pona ko bebisa ezeleli ya bana ya Congo. Yango to lobi na ye akokoka biso te. Biso zali bana ya mboka, mboko ye nzambe apesi ba koko na biso, ba koko batikeli biso, biso pe to tikela bana ba kotika ba koko baza koya. Donc awa toko lakisa ye ke tozali basi mibali o ya Congo soki alingi kosombo ya kosomba etaliye na bango mais oyo basombaka te bazali babomi mingi bakoti bandeko na biso mingi na prison basala eloko te badiomi bazali kuna ba Christopher Ngoyi bamuyambo bakikunda lelo oyo na prison eloko bazali bakangili bango toyebi te nyonso wana mpona kokanga bana mboka munoko tokokanga munoko te boya tango tokosilisa convention tokoloba makambo oyo moko tokopesa bana ya mboka nzela ndenge tokokende liboso Matondo mingi honorable kotika ke volonté politique ya okena ba élection ezalité pona ko embrouiller ba peuple congolais eza distraction biso na dynamique toyebi ke compte à rebours et c'est banda Joseph Kabila akoki ko briguer troisième mandat article 64 et pesi biso ndingisa oyo nyonso alingi azwa pouvoir na makasi na modèle moko to ba manœuvre ya ba kokokuta na quelque part toko stelemela ye parce que ezali constitution de pesi biso droit wana toko barrer la route pote to tindikaye totindika majorité présidentielle ba respecter constitution en mboka na biso nyonso bozo yoka o ba nani spéciaux nyonso commissaire nyonso eza ba manœuvre dilatoire pour na objectif ezali nini briguer un troisième mandat Joseph Kabila biso tolobi akokuta ba congolais ba congolaise na nzela na bango soki bibembe soki bini bakokuta pe eko soki ba le 19 janvier 2015 ekokuta tokosala repeat pour congolais assez alongwe à comprendre que soki akozana kobanga akotika la sebo umbu seko ya majorité présidentielle ozo konza biso par défi.